mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa makambo ko yinda na Kinshasa, makambo ko yinda na Congo, makambo ko yinda na Beni, makambo ko yinda na Butembo. Martin Fayulu Madidi ezalaki prévu qu'il y ait lobby ko lancer campagne électorale naye à partir ya Beni, mais akendaki lisusu te pambate ba pesi autorisation te ya ba avion naye ko survoler. Bien que Toyoti que ba avion naye eza déjà na Kinshasa, eza déjà na Congo. Martin Fayulu a bougé te azawa na tangu mususu tokozwela bino Adolphe Muzito avec qui on aura peut-être une grande émission pour na kosolola ba makambo yango to ka mwa masolo ndenge ezaleli. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Vital Kamerhe balancer campagne électorale na bango na Kanluka. Et pas wapi bakomaki lobby na Seambula. Mais avant ya kokende kuna bakendaki komona mama ya mwana ya Sainte étudiant ya kufaki tozana lemba bakutana kina ye ezalaki ndenge boko vivre makambo ndenge ezali. Mais avant que bozwa ba image nyonso ya makambo na koloba bande konanga nalobi eza koyinda po ani campagne électorale eza biceps c'était campagne électorale soki omoni mutu abandi kobeta batu seki azangi raison. Les londenge tokoloba awa ba menace partout. Batu nabi so bazalaki menace na bakuluna moko ba recruter na Sangamamba. Na uchi ko benga général Kasongo. Na meki oyo bazali ko prétendre kozala batu na bango. Mwana mboka mova sakani na zuyete. Nazo benga ka service na ya presse. Pona yebisa bango que la campagne électorale eza libala ya mutema ya mutuna candidat na ye. Eza ba biceps c'était ko pasola ba photo oyo tozozo na passe. Et pas lelo descente ya équipe na biso et comme bazo menacer bango. Ça nous fait mal au cœur. Ce qui mutu akena menace c'est qu'azangi raison. Ayebi ke balingete. To kitate total donc yango oyo bo prometaki yango. Et puis balobi soki Eliezer aye awa na lobi na koya na Sangamamba ngana komona nini bokosala boye binga muke na lobi boye binga muke. Je descends là-bas na lingina mona bakulu na ngo wana bazoya bozo banga nini Eliezer azana poste te Eliezer azaka na bagarde te Eliezer azana bakulu na te Eliezer azana mbongo te azane tiko bozo banga poani ba candidat toza soki 667 candidats na lukungu. On a nini mutokaka oya mukie oya zobangi sabini. Ça nous fait mal et ça m'étonne. La police est alertée. Ce qui est commis à modèle loin. Bino batu bozana mbongo, boza populaire, bozana pouvoir, bozana news. Ce que bozo luka kobeta batu pourquoi? J'ai dit ceci, je vais alerter tout le monde. Quand on a lobby one, n'a pas alerter tout le monde. Ce qui est à Kolobake, boko bangi sabatu, mutupa ko banga zati. Pombuma wane bangi sakabatu, et longwa na katinanga. Voilà bande konanga, yangonga na lobaki na bino, ngongango ya kosunga biso yango. Soutien à tous les niveaux. Et à la morale, spirituelle, matérielle, soutien financier. Tozana ngo posa na ngonga oyo. Kobenga bande ko koyebisa bango ngongango yango oyo. Koza la sima ke toza sima na yo eza ko soutenir. Na ebisa kibino toko bunda na d'institution et non avec les individus. Voilà là où nous sommes. D'abord tentative ya liboso ezalaki baluka ko pekisa biso to le kaka na ba médiatique. Wane échoué. Ya mibale kombi ba menace il faut kotinda batuna ba macheti pouke bakene ko sala bisala sala. C'est bizarre et nous allons tenir. Nous avons proposé bino descente. Il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na Vital Kamerhe, d'abord na famille ya Hyacinthe. Ya bismo panda.
une équipe. Oui. Voilà ce qui a été Bakenda Kiwana, parce que les deux familles sont divisées. Papa à côté Moussous Nangaba, maman Azakuna Nalemba. Martin Fayoulou m'a dit Akenda Kinangaba, Bango Bakena Lemba. Yangona Koyebi Sakabino une chose, Bande Konanga. Félix az adversaire ya Fayoulou te. Fayoulou az adversaire ya Félix te. Batumi Balewana. Je suis contre ceux qui veulent les considérer comme des ennemis. Félix Arobaki adversaire à Zamoko. Fayoulou Arobaki adversaire à Zamoko. Mais kokota na ba considération en Ezamabe. Tokitaki na kanruka. Les quatre. Dans la face.
Merci bandeko balandi atokomi wapi toza bongo na Kaluka na Kitambo epai wapi bandeko bakanda président de la République mibale o bayokandaki baseleko na bango moko ndeko Vital Kamerhe na ndeko Fachi Félix Tshisekedi Tshilombo bakiti bona Kaluka ko présenter bakanda na bango ba accompagner bandeko bakanda ya Lukunga tope ya Kitambo awa sema lisu kwa lisu kiti ana komune ya Kitambo bila bozo mona sentiment to de sat na bango za kindenge nini bona na sema lisu kwa lisu awa mama Mémoral, Eliezer. L'espoir de toutes les nations, le candidat numéro 20, Nyata Bao. Otelanga moko na pesa na nye Fach. Oyanga motema na pesa na nye Fach. Bana Kinshasa toko na nye Fach. Bana Katanga chakula na nye Fach. Bana Kasai sungula na nye Chilombo, Tshisekedi Mfumwe tutetwe wakwenda nenda bayamambu wanye Shabana wanye Bukalenge bumweba kweno bufwila nini. Silence, ici on travaille. Albert Chikondo. La croissance économique, la solidarité, la lutte contre la pauvreté. Yende aibi pasi abana moko. Pouvoir na yo Félix Euta ipa ya Nzambe étoile na yo ezongenga balingi babloke yango. Fati moninga nanga Chimoko Mulunda wanye l'ami de tous les Congolais. Toko memayona chipoye Félix. Voilà. La vallée de la nation. C'est toi qui mérites. Ozongisa valeur ya peuple congolais. La comède de l'opposition. Watoto wako tuwe pamoja. Watoto wako tutembeye pamoja. Natatala mambo ya buyo mwiti yetu. Napenda pachi. Paka pachi. Chakula Félix. Watoto wasome. Chakula Félix. Salire muzuri. Chakula Félix. Walutaisha. Chakula Félix. Mateso itaisha. Honorable Bruno Chibangu Kabaji, mtu wa zamani. Wai batatue. Peter Kazali. Wai bamamue. Justin Kabuya. Wakwile. Abraham Lwakabwanga. Kusumule. Kumwetue. Mungu ya Kongo.
Cameroun dans la continuité. Nous avons le président Pacifique. Nous avons Tshisekedi Chilombo. Donc il faut tomber sur une beauté. Comment les situations vont gagner les amis. Merci Mingi. Là vous faites ça. Président Boubacar Boumakassi. Parlement. Merci mingi. Toyebi que surprendre bino. Mais yango ba descente to na kotala ya boye. Oyo ezali te que ebongami babongisi ou bien oyo ezali te que ono voilà batie nini propriété tolinga toya kotala bino ndenge bovivaka. Tozali na besoin ya koyeba réelle température oyo ezali na mboka. Occasion epesami na campagne oyo ezali occasion ya kokutana na biso na bino bana mboka. Koyeba bapasi na bino, koyeba makambo bolingi ezala esalema na kati ya mboka, ba changement oyo esengeli esalema. Po souci na biso ezali intérêt na bino. Souci na biso ezali kobonga na bino. Donc, botala bino banso bakandida oyo bakozala bakandida ya UDPS na ya UNC. Bango nde bazali bakandida ya changement. Bango nde bakomemela bino changement. Pasi oyo komona ezali mpona peuple na biso peuple congolais. Tokotrahir bino te, bino suka ya bitumba. Olobi awa combattant jusqu'à la mort, boyembi yango boyeba ke tozali bacombattant jusqu'à la mort. Voilà, toyebi ke mbula ezonoka tokogarde bino longtemps te po Fatayo kakabasi na e, yokabas, 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 fatayo kakabasi na e. Biso tozali ba militaire oyo bayokelaka base. Donc lobi elingi koloba ke lobi ntango bokotya biso na pouvoir tokoyokela bino. Yango nazoloba bapasi na bino tokoyoka yango tokosalela yango po esila. Voilà bana kaluka nasengi bino napesi bino merci longo na mingi en tout cas na ndenge boyambi biso na basituation très difficile. Tokokutana lisusu nkolo abatela biso abatela bino tokomonana lisusu. Merci beaucoup.
Juste moi encore le pan. Mais tu sais descente à on est pas candidat président de la République. Mais il y a comme une ah il y a pas candidat président de Tony. Là na députation nationale na Lukunga. Quand Luka ezana kati Lukunga yango to kitaki na to kitite to kita. Le peuple. Au moni soko bundi pour le peuple. Yo quand le peuple comprendre, le peuple comprendre. Yango ngebe sa peuple on a. Tant que nous voter, kanisa disa souffrance, kanisa 21 FDL, Kabila bomi batuamboko, bande bagi nonsense. Moment changement koki. Bato changement ça va Eliezer Tambwe. Bato changement va Elvis Bolungu. Peuple soutenir combat yo. Bana kaluka Eliezer Tambwe yo 207. Bon voter. Merci mingi bande ko la comme wapi. Message ezakaka bakongole botala ngonga ya camp de changement ekomi pene boya kovote massivement le président na biso de la République, le futur président Félix Tshisekedi numéro 20 et voter tous les candidats à la députation nationale comme au provincial, les candidats de l'UDPS et UNC. Bozomona bino moko biso tozobomba ka photo ya ba président na biso te. Biso tozali pona changement. Toye komema changement. Tala sika tozana kaluka. Nzele ezate. Mai te courant te bosoto etondi mabulu nzele katani. Yango toye kota toye bisa na base Lukunga ke osala confiance na to ya changement. Félix Tshisekedi Bachilombo, la directeur de cabinet na ye, Vital Kamerhe, na ba député na bango ba candidat député na bango nyonso yenza IDPS pour voter bango pour na changement, les comptes du changement. OK maman Nicole, on va la nona kiti za tina poto za ni makombia. Lai Lazali candidate na national numéro 631, na provincial numéro 46. Lingwala. Voilà ce que ça a été. Nase ambula wana to titina bango. Mais na sorti. Tomoni batu. Je vais faire remarquer un truc. Je vais relever deux choses na makambo. Ya liboso na suka. Tomoni batu balati bapolo. Bapolo wana balata keza bapolo ya professeur Mova. Il est candidat na Lukunga. C'est normal. Mais maloba ezobi mana munoko na bango baluba il faut bozonga chikapa aweza fayulu parce que biso toza bato abandundu sikona zomi tuna quel lien entre Mova yaza mtu abandundu te senkatange na Martin Fayulu mtu abandundu quel lien y a-t-il entre Mova qui est du FCC, na Martin Fayulu à la Mouka. Deux camps opposés. Bande konanga, il faut te fongola misu, et puis te fongola ngo makas. Yango nga naza contre tout ce qui a comme division. Na nyonso batu bakolobaka. Tango zoyoka, et komi o batu abandundu na baluba. Et longo kuna batu abandundu na baluba, et komi nazo comprendre te. On a vu un groupe de gens comme ça.
généralement ba jeune, mais c'est compliqué. Botika nanu na lingina ebisa bino un truc. Ezana ndeko moko tozana ba coordonnées na ye awa tokopesa bino kombo na ye monsieur Willy azwaki mbongo ya mutu 3000 azaka na Paris azwaki mbongo ya mutu 3000 ya Kodefa ayena kisasa bozela toteka mutu ko na tekela ki député o boye na boye ti boye toki kazongi papa nanga c'est bien ya que au régler ce n'est pas ça être modèle au régler dossier wana na malembe parce que awa ngana luki makambute naza awa na identité na yo na ba document na nyos naza nangwa ce n'est pas normal et cause à la malamu ceux qui ont réglé parce que ceux qui ont défi zongisa et pas bad voilà bande kolanga ceux qui to kebité kokota na ba considération tribale et cause à la passe na munako ya Fayulu nana yo kama kamwa tribalisme te peut-être mikolo lokola ebandine batu bayebi ki azamu to abandu na munoko ya Félix nana yo kama kamwa tribalisme te bande konanga tokeba parce que ngongeza mabe botika la branchesse j'ai fait un service à Zozonga lobby azo koma Kinshasa lobby ko décharger bar 21 bar 22 ko koma bande ko ya RDC Monde na Milouz toyoki oza lisolo moko ozobengisa bacongolais donc olobi bacongolais baya ofa lisolo nini eza awa le 9 décembre. Bon, le 9 tu as invité RDC Monde donc RDC Monde akoya wana Milouz donc tu as invité bango po baya tosolona bango to comprendre c'est quoi l'RDC Monde. RDC Monde banani bakoya mpona oyo bato bakoya koyoka po bato baza na mituna ebele bamitunaka. Si, tu bien si il y a staff mon RDC Monde bakozala awa. En commençant par maman présidente Pauline Lumumba. Donc bakozala pe donc il a présidé séance conférence wana. Donc voilà donc vraiment tozo senga bino boye belé parce que les ali kambozo concerné vraiment biso nyonso tout ba congolais. Donc RDC Monde ezaya yo ezayanga ezaya biso nyonso. RDC Monde ya yo yanga ya biso nyonso initiative ya malamu il faut to tombola il faut peut-être to pousser ngo to bendaka te mais faut to pousser ngo pour RDC Monde ozana biso balobi olobi le 9 et ozala le 9 décembre donc na 15h. Le 9 décembre na 15h awa na siège ya ba congolais sika ba congolais bakuta na kana na adresse ko pesa adresse pona ba ko ba Basel ba donc c'est 37 rue des Abeilles donc 68 200 012. 37 rue des Abeilles 68 200 beaucoup de place ba congolais ba kuta na ka Champagne na siège ya ba congolais place association je suis congolais bazalaka awa donc eza place à bungate marché za pembeni awa utunika rue des Abeilles pangi ko bakisa pona bandeko ba ya bandeko banani ka ba congolais ou bien ba ya pe. Non, tout ça qu'on invité bandeko nyonso surtout na bami ya Congo hein. Le problème c'est que ils ont un problème là biso congolais donc on a vraiment des besoins des congolais donc tous aller belé et puis voilà quoi. Voilà, ils ont histoire na biso moko ba congolais non d'abord. Congolais ko zanga te soki ozangi c'est que tozana dutu na yo ezali kama ba congolais surtout to la tango. Ndeko ndenga ba otote ya biso lelo to reconnaître ba mérite abatu. Il faut tout reconnaître tant bazar bon il faut tout reconnaître Ndeko Eliezer tant azo bimisaka ba initiative ya kitoko boye asali pona yete pona famille na yete mais asali ngo pona biso nyonso ba congolais faut tous auto tombola ngo faut tout bana reconnaître tant bazar bon Ndeko Eliezer merci encore na initiative oyo tozawa na pona kusene je suis congolais na Milouz baza sima RDC Monde yo za na posa kosunga biso yo sepela kana biso ngongango ya kosunga biso yango tozandenge tozawa na tumwa photo ko bazotindela kabiso bazo pasola kayam c'est compliqué notre patrie est en danger yamwana lobaki na bino la menace qui pèse sur notre pays est plus vaste que nos ambitions merci.